o obosa nanga to bosa nanga yo moko kaka nga na yebike tata na ngai koko ya nzombo avandaka na Irlande eloko na yebi ya mwana nzambe amona pe abomba te naza na eloko mosusu ya kolakisa yo te ngai mwana na yo mama pembele ngai yebaka ndenge ozalaka kuna ke mes enfants bote bamoni nsaka na bomona ete etelema bo ah Coco merci vraiment présence na yo kati na makambo eza nécessaire et puis oza nécessaire tata na ngai so nabengaka papa eza na ntina nabengaka yo papa pamba te mingi bakobituna mingi bakoluba nga na yo biso mibale toza na kati toyebi poko tobandi lelo te tobanda kala malgré kenda obosanaka biso te mais likambo asanga fofe eza pasi na motema mpo kokanisa tubotami esika moko tukoli esika moko na komi na Kinshasa amemi nga ntina RTNC OZRT leur wana tosala test tozwa biso nyonso tubandi mpe mosala ake kosala mosala ya déclarant na Matadi na agence ya grand frère Thomas biso totikali kaka na RTNC na ndenge baye koengage biso azalaki na kati ya koyeba makambo nyonso tozalaki kosala nyonso ndenge bandai koleka azalaki kotika biso te abandai kosoutenir biso azalaki kozala na biso pene na kovanda boyoka Polina oza wapi ngabi na RTNC soko sisi yaka na ndako ngabi na ya kosala nini na kozonga ndako na kindola abina lobi na yo yaka ngabi bampangi bosala nga boye pona nini toza na medal tozozela yo tosala boye soki mpe ngonge koki na longwe nga wana mbango tie pasami tokutani biso nyonso kosolola koseka komela kolia ngonga nanga soki ekoki medara nazongi ndako kaka ndenge wana tozalaki na biso bien bongo lelo oyo tina ndenge Sami abandaki bamaladi na ye ebunganaki te yebanaki mpo aza kozwa mingi traitement na libanda aza kozwa awa te ata mpe oyo fale abima akende libanda akende kozwa traitement na ye metalaka confinement akobima ndenge nini azozwaka batraitement na ye awa azalaki na médecin andela ye mpe bien vendredi abengi baya Valentine na bamama na bango nyonso bandeko ne bazalaki awa na ndako basololi baseki bale bameli ayebisi bango bongo soki lelo nakufi na ngai batie nga na saki bake kobwaka bokomona ngo mabe bango babi tikoloba makambo ya ndenge wana oloba bongo mpona nini abi nalobi kaka ti bonga nalobi likambo nalobi eloko te baseki bango nyonso lere ekoki bapanzani mutu na mutu azongi ndako kozonga mutu na mutu azongi ndako bavandi kaka na ba 22h mutu moyen te mwasi atuni nini tokeka ko hôpital ko loba nini tokeka ko hôpital
baza na bonbonne abiko na pharmacie bonbonne boza habité tozokende hôpital bazwani ti baye kokende ville kokende baki ville bakomi kuna donc le temps ka bazoluka bonbonne bazoza komi bwaka l'air moko kutu alobi maloba mpona mwasi na ye ayebi kaka azosala nanga bablage mais ake kowelisa mpo azwa chaise roulante bamema ye bakende na ye na mbetu motu donc moyen lisusu te akati. Hommage à notre frère Kevena Edife Sangafoufé, ancien du groupe Nzoi et administrateur du Chimo Service. Il y a solo de Gonabiso Sangafoufé, du côté de sous. Juste un marque, parce que c'est posé corps.
Wali aku jebete. Wali aku jebete. Wali aku jebete. Wali aku jebete.